Balandi à Congo Live Télévision, merci pour Bozara et Belé pour nous la chaîne YouTube de Congo Live. Oui, le Belarabino, Maïmatali politique et République démocratique du Congo. Le Penza, tous les bons on a 4 sièges, il y a IDPS, qui a un bon mboka yoka son. Na Penza, le Bela, Maïmatali politique et mboka na biso Congo. Pe actualité, ils allaient Penza ko tambola na mboka Congo mbote yoka. Bonsoir madame, bonsoir. Boni ça va bien par la gasserie. Boni IDPS, ils allaient ko tambola. IDPS qui tourne lengi, IDPS c'est un problème qui tourne lengi. Oui, mon mboka yoka son, lelo Penza Congo etingani, Kinshasa elingani. Lobby déjà ouverture, il y a table ronde, Salama Ikuna, la ministre Namiso Emery Okunji, kasi bakanga qui était année scolaire 2019-2020, école primaire, gratuite. Na habité. Secondaire, 6 à 6e, titi na 6e. Donc autant offert depuis Congo et Salama. Et Salama te fachi solution. Hein? Et l'obami fachi à l'obaka à l'époque na campagne nae. Alobaki mbala o isoki abimi président de la République a ça par tous les moyens que classe 16 à la ofele na première ti na 6e secondaire. Hein? Papa na bakoko ya Mbemba Jean-Pierre, na bakoko ya Eva Bazayib, na bana na e tout ofele. Maridi kutwaza muta Cameroun. Hein? Na Mozito. Na bandeko ya Menda Amboshila. Hein? Amboshila. Amboshila likamulane. Likamba mete lane lane donc kuna suka et puis na yebsi bino que ndenge tozawa président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo azali président o azali ko respecter ba principe ndenga lobaki élection ezala et d'abord mbala o ya rentrée scolaire ezala gratuité ndenga lobi ekosala mabongo yango moni ayebsi okundi que ministre en tout cas peut savoir dire suspension ya ba frais nyonso ezala ya garantie o ezala ya songolo pakala o frais moko ya avance ezate mama soko pesa ki mbongo na yo kende ko retirer l'art ba yeba yo mbongo na yote donc à partir d'aujourd'hui makambo nyonso tozozela le président de la République ceux qui feront messi les autres ba publier dossier nango lobby lelo ezali vendredi il faut gouvernement bima depuis hier mais likambo pesa ki kokoso eza likambo ya kombo ya ndeko baya Tilukwebu président lobby effectivement a lobby appelé quand n'ayé pas président de la République Fatia lobby qui était bandeko ya se ba boy ko tia ko aligner mais président pesa instruction na Sylvestre Ilunga ba pesa ye poste ministériel moko na compte à cash mais cash tozana ministère ezali 23 tala motema munena Fatia Félix Tshisekedi Tshilombo. Voilà un président, un rassembleur. Monto ya lingi Congo koleka ba congolais nyos. Hein? Soko boy Fachi, quand tu sais Brazzaville. Hein? Fachi solution. Soko ko quitter mais là Javel. Hein? Soko ko quitter. Oui, moi na mboka siko to yeba ba école ngo oyo bana biso ba kotanga gratuitement. Vous ba école lengeni, ba école ba e bukana conventionnel. Maman protestant ezala nani sola kolinga mais soka lingite asali mokili na esa akati saka braza awa na Congo ekolo nyonso ofeli awa makambo ya frère Kimbuti ezate o frère Ilunga o kasongo soki bayoki yo omukamate boloko ke yango sire certain donc bandeko oyo kokaza na école privée mais école conventionnelle ezali ekelo oyo travaille na l'état l'école catholique l'école protestant l'école kimangiste ba travaille na l'état d'où il faut bazo ba décision comment ba ko travailler soki ba ko futa mais mbongo ekozala peut-être na année mobimba 3000 francs au lieu 300 000 donc oko futa une année 10 $. Voilà mbongo ndenge wana c'est là yo kate batu ba ko suka ba ko yoka son boko yo mama ba muso banda ko banga robota wana yo moko bota ndenge olingi soko ningo bota 40 yo moko bana ofeli papa siko bana na soko bo 6 classe chaque année après totindi bino na ba soda boke ko sala formation militaire obligatoire bo sala formation militaire pour une année pour aider l'état to sala recyclage to lo ka banani ba ko mériter ba na ba militaire. Pour tout Congo comme état fort. C'est ça que nous devons faire. Mais pour le moment, nous avons dit que
ba congolais oyo balingi changement te na mboka oyo bazebele ndeti banani mais ya liboso oyo alingi Congo te za Madidis ya Martin na vérité désir na yango boy Congo vérité désir na zoto na mabaka nani tuna sholo azali kolanda ye sholo bazalaka na ye ba mususu banani ba matungulu bazalaka na ye matungulu alobi lorsqu'on parle de vérité désir on ne voit pas monsieur Kabi Fayulu na minute oyo mutu azali leader c'est Félix Tshisekedi Tshilombo mutu a gagné l'élection c'est Félix Tshisekedi Tshilombo soki bango bazali kolanda derrière bango bazoka secrétaire Félix Tshisekedi nani Fayulu a gagné l'élection jamais Fayulu n'a jamais gagné les élections balobiango chose dit chose vraie aujourd'hui tala babilembo fatia silisi conflit ya ba président oui mwana mboka lelo penza Kinshasa ezali koningana likambo etali nomination to pe permutation ya ba bourgmestre tolali tolamuki to bapesaki $10,000 pe pa ba bourgmestre kasi ngobila alamuki abimisi bongo a nommé ba gouverneur na ye pe a permité oyo ya kalamu akebongo na bumbu kasi alobaki ke ezali fausse lettre après sima mikolo ekomi réel ekomi réalité na mboka Congo permutation na yebite mboka na biso kola mukaka makamando sa makana désordre les athées awa nazo yebisa bino ke désordre des alités ba congolais bazali un peu pressé na maloba bayeba que mutu anomaka ba bourgmestre ezala d'abord proposition à président de la République asali yango ministre intérieur a signé et puis gouverneur azwi yango asali yango en exécution c'est sûr que principe oyo ezangaki dès le début il fallait logique wana gentini asala yango olia alobaka ete ezaki annulé maintenant ba maintenir de même décision yango ezali maintenir que liste oyo balobaki ogisa asali boy ogisa lobi boy asali boy maintenant ba maintenir liste yango maintenant na yebisi bakongolais bozala kimia likambo ekochange mboka makambo ya bourgmestre biso tozolandela gentini ngobila tozolandela makambo nyonso point par point soki ya violaki puisque soki omoni azongeli na décision wana akendaki pa président asali à l'ex-président et puis il a publié. C'est pour cela que les Congolais ont secrétaire biso bourgmestre, tozi 3 bourgmestres. Ah bon, na 48 ba repesa ka IDP. Pas de problème. Biso pour yeba to motema nene. FCCP comme le qui ça jusqu'à quand ata ba bibo sa bongo minoritaire on a quatre assemblée nationale yango faut pas pesa mnoka bloka mike. Ce n'est pas un problème. Biso autorité morale na mo la mboka Félix Antoine Tshisekedi mtazo diriger mboka to meka un peu ko empêcher biso na nini puisque garant de bon fonctionnement commandant suprême c'est Félix Tshisekedi Tshilombo et ko empêcher Fatina eloko ne donc d'où tozo mona biloko wana puisque toyebi na bourgmestre na noko bourgmestre na ba gouverneur na ba chef banani na ba chef ba parti politique président na bango ezali Félix Tshisekedi Tshilombo siko to banda ko banga batu ya ba bourgmestre ndenge nini to ko wele biloko mike wana te nous tozo ko envisager comment to ko évoluer peuple congolais a ce là pour une élection normale bientôt il y a bourgmestre pour le moment soyons calmes pour que Masole Bongama oui moi la mboka son na likambo etel penza sorti à gouvernement moko ya bana mboka docteur Mukwege o penda ye ba bien quel réparateur de femmes o asunga penda basi na kuna na est na makambo etali ba viol makambo ebele ye penza a lobela ki bongo message na chef de l'état loba qui était chef de l'État a mekakoti ka ministère ya défense te topé ya justice na maboko ya FCC pour déjà ba bi ke défense na justice ba dire na FCC ceux qui ba mekakoti na maboko na mango mboka ko kufa na ebito ko non wana polémique ce sont des polémiques il ne faut pas qu'on quitte ce président à niveau ministère qui est le commandant suprême d'abord je regrette cette histoire commandant suprême c'est le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo nyon cezana maboko na ye lorsqu'on a fait sortir les détenus emblématiques. C'est une autorisation, c'est le chef de l'État. Donc le président peut se ordre de libérer les prisonniers politiques, de libérer tout le Kanga, c'est le chef de l'État. Moi, même si Yakawate, Katumbi Yakawate, Batutu en justice, c'est toujours Yakabila na défense, toujours il y a FCC. Pour le moment, il ne faut pas que ça la allusion en ezali ba polémique qui mabé. Tous autres la biloko anate. Biso to mona ndenge ya postala liboso. Tout le ministère était tous les ministères oyo to komona kolinga ko compliquer président Félix Tshisekedi Tshilombo ko to sa ordre de la président c'est par là nous la base de l'IDPS et
l'ensemble du peuple congolais, tu vas marcher pour te déboulonner, tu vas hors état de nuit. Vous comprenez? Donc pour le moment, nous attendons sortir au gouvernement, ce gouvernement bimi, tu vas nous montrer nani ou azo sala nini. Ce qui va quitter, c'est par là ils sont bango à laquelle elle est. Fingwa liboma, to sali marché, tongo etani, ba mususu bakatisi bichingo bila na makolo, bokolapa. Donc nous sommes là derrière le président de la République pour tout ça. Les peuples d'abord, ils non seulement solgan, mais ils se matérialiser dans le peuple congolais. Oui, moi, je suis la diaspora, la population congolaise. Je Vital Kamerhe, président et parti INC, chef de l'État. Il est déjà abandi propagande pour la électoral 2023. Kamerhe, président 2023, n'a évité. Est-ce que ça a péché? C'est la démocratie. C'est la démocratie. C'est la démocratie. On ne peut pas empêcher les ambitions. On ne peut pas empêcher, mais sauf 2023. Mais on doit commencer, nous aussi, on se prépare dans notre manière. Tout on se prépare ma casse. C'est ndamo te zelana dibulo batimbolo eozipa malelo libulu mubutu atimbola libulu mubuza atimbola kabila kabanga ye ko stimbola ngo lisusu ya makasi ekotonda lelo. Il faut même caméra yebi keteje fachi ndenga zawa neza mandami bale eza mawote même Vital Kamerhe soko yele lo wana olingate mandami bale mais yazo bongisa déjà mais soko azo se préparer pas za mobali papa yo kanisi mutu kaka boya donc Kamerhe azana droit to na démocratie asala yango mais biso peto et pécité que to empêcher to fait fachi me demanda attends mi amisa tu ata 4 au sale le côté ezana makambo ya donc pour le moment to yebi déjà ko respecter constitution tozotala comment libulo etimba mais d'abord pour nous informer bino est-ce que banani pouvoir nini travailler bo iloko Félix Tshisekedi Tshilombo à l'époque to gagner élection mais tozo travailler na batu nyos na ya lamuka bazana 4 na FCC bazana 4 na ba mais la alongo na nani auti na lamuka mbemba pe kala mingi te ba nommé ministre agriculture puisque ayebise nani alalisi lamuka alebia za posta makamba réunion lamuka te akobanda réunion lamuka na mois de septembre vous comprendre. Si on avenir ni to ko pesa na lamuka po depuis Charma na zwa bokonzi na lamuka ata manifestation moko to ebite lamuka e kufio to di kuna pesa na mikila poto pona ko samba na bandeko na ye o bandeko wela bongo héritage ya tata na bango na ye. Un dossier d'ici les 11 azo samba ba ko samba. Ba ko samba dossier ngo ezali ba héritage ye moko se comparer yo na mbemba zo le biloko. Tina niveau wana zo le ba biloko ya famille. Siko muntu oyo azowelela muntu azowelela pour richesse na baleki na ye donc candidat président de la République azowele biloko andako vous comprenez que ceux qui va pesa responsabilité en boko alinga te kandenge nini vous comprenez donc ndenge tozaboye tozela bientôt gouvernement ezobima lokole gouvernement ezobima ezali gouvernement ya Muluba Mukongo Muswahili Mungala bato bango nyonso tosimbana donc tosimbana main dans la main pour tonga ekolo na biso boyeba déjà que Congo ezali moko o nzamba pesa biso na 4 langues ezali Lingala Chiluba Kikongo na Swahili na 4 langues wana nzamba pesa biso mabelo RDC yo nani oya na tribalisme na moko o utawapi ozoyele biso tribalisme o moto wa Cameroun muntu Madidi ya Martin aza muntu nord ya Cameroun muntu Nordin kuna soko kei kuna bato ya nani ba fayulu baza kuna tambole na Congo tuna muntu moko fayulu za wapi yozo micro tuna na meme na quartier ko bana tina bandundu fayulu moko meme ya mwana moke fayulu za kana ndoite na mboko mama yozo kamera na yo tambola partout soki fayulu azali na 24 communes oyi na Kinshasa otala même mwana baboti ya sika même ya kala même goko kala kombo fayulu soko tali kombo na ngai eza tokoza la 5 7 kombo nyonso nengo zali boyi ozana ndoyi na yo ozana ndoyi na yo bazebele mais fayulu azana ndoyi te auta wapi étranger aza Cameroun moto ya nord ya Cameroun Nordin kuna soko ko ba fayulu bazaka pe puis nord batwana bazaka esprit babe
Bande na biso keba na Bandundu Bandundu eza province ya Congo eza province na biso ya RDC oyo komeka oyoka son oyoka son keba oui mona mboka yoka son tokoma pusa moke na suka émission na biso mona mboka yoka son lelo oyo azali bongo ndeko na bino moko pe ba combattre IDPS mona mboka fils mukoko ya azali ko maintenir toujours marche ne pour la les 30 août na ebité exacté marche exacté marche alikamani azo réclamer nini ya bonne gouvernance ah la nana organiser marche fils mukoko autorisation n'est pas nani vous comprenez dans autres ce que vous voulez monter à ça le bien à ça marche il est influencé pour ça na yazo réclamer nini bonne gouvernance marche biso tozozela ba ministre oyo bakolinga kotosa président de la République te oyo bakosala le peuple congolais te oyo bakosala kaka ba ventre d'abord oyo bakosala le peuple d'abord te c'est par là nous la base de l'IDPS et l'ensemble du peuple congolais toko déboulonner bango en désordre Tobimi to sali marche quand on a libre bonne gouvernance ça c'est une marche batinier pour akende ko sala mvulu afinga bakadre ya IDPS asala boy politique ya kokufa yango wana omoni mutu avenir soko omoni ko attaquer ba hiérarchie oza lokolo mutu mwana alekela mabe mutu ba lokaza ka bongo pour jamais même na vie soko répéter papa na yote oza modi kasi ya lobe président Jean-Marc Kabunda loba ki ata tozi pouvoir tokotika ba marche te boni ba pekisa ye marche pour président Jean-Marc Kabunda loba ki était IDPS tokolemba te ba na ba marche est-ce que yo qui nga bien ngai na lobi na biso que marche to sala ezali marche ya ke ministre azoto sa ya sologan ya le peuple d'abord te o azoto sa malobi ya président te o ya ko ya pona ko yiba o ya ko ya pona ko détourner o ya ko ya pona le ventre d'abord c'est par là la base de l'IDPS et le peuple congolais to bongama pour to déboulonner bato wana to chabango au état de nuire mais pour le moment to sala marche biti nango eza nini bonne gouvernance gouvernement ébimité bonne gouvernance ebani mokolo nini vous comprenez c'est la sorcellerie bato musu ba loka bango mutu musu ba lokali na vina yezo sala politique ya kindoki balagale mabe vous comprendre ce que ça politique il faut za la maele oye ba déjà que eloko nini nazo sala lelo na ko sala omoni mutu soko zo manquer papa na yo okozala kokokende liboso te eza lokolo je respecter il a chaque partie te ozo cha désordre na ide parce que okozala ola kela mama be toujours ba makamno so sala okosimba kate puisque ozo na désordre olingola que ide parce que ide parce na désordre or ide parce zali partie moko principal eza partie ordre vous comprenez ce n'est pas ça biso tozali même moral tozo derrière président de la République Félix Tshisekedi tango tokomona qui était asali mabe ndeto ye azande kona au moins message pour na ko lembisa moi atika marche na kona te na ibi marche te ngai naza kombata IDPS plusieurs fois na site conseiller ayoka kate batinda ka yeso soka zo sa politique ya bato bapesa ka mbongo asala biloko na ime akokuta na bakombata te soki biloko wana asala ka biso ce n'est pas nous de l'IDPS soki peut-être asala ka biloko wana par sentiment ya quit ou bien moi je ne suis pas là nous au moins tous respecter hiérarchie soki même hiérarchie to moni que te to constater que basali mabe to komona yango jusque là iloko mabe salamité mama na ngai eza pasi président Nabiso Félix Tshisekedi a eu un changement to soutenir ye na action nyonso azali ko sala to sambela nzambe mingi pour que le Congo ezala moko tribalisme ezala te moluba mokongo musawili beto na bet même moral poto tonge ko na biso oya koyena tribalisme to kotindele fire akozika ndezo lokola ya Martin ayibaka saka ya madame Eva bazaiba azaiba Eva saka bato bungaka ya na 10 000 balles parce que Eva tu ya Martin o monela na saka te tokomi la suka mwana mboka message ko lancer na ba diaspora nyonso ba ko landa. Merci beaucoup ba congolais nyonso ba landa monde entier Zamba Batelebino je suis au cœur avec tout le monde que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour travailler pour notre pays. To simbana naibi ke ezali na ba oyo ba ko aider Congo mususu azali na moyen ya ko investir. Yaka soko lingi ko tonga, soko lingi ko sala nini? Yaka to tonga ko na biso, yaka to sunga ba congolais to bandai ko luka climat moko oyo climat ngweye. Facha peso poncté na ba diaspora nyonso ya libanda. Visa ya $2,000, c'est $3,000, $5,000. Ozo futa $90. Awa. Ofuta ngo libanda te. Monto asa mbongo libanda te. Yo awa.
$90. Papa, et ça la maté. Depuis mon qui banda. Puisque visa pour eux, il faut 3000. 2500. $2500. Mais awa Fatia lobby $90 à un aéroport. C'est papa. Et tu vas le constat la maté. Azali exceptionnel. Au lieu de tout le belango libanda bazolo bate. En tout cas, moi je m'abe. Boke chukeba. O mani ndengo vimbili bomwana. Okoyoka son. Hein? Hein? O mani osalili bomwa ba bore fimba vimba mopanzi. Keba. Okomi kosakana na président koloba n'importe comment. Na yongwanda. Tangu Kabila zalaka 18 ans. Ozoka occasion ya koya kobenga na Kabila. Lelo zolo bate na lingana sala soulèvement populaire. Tozela yo. Soko za mobali kita. Yaga. Okoyoka son. Okopakata mbangu. Wana nde tokosala tokolakisa ki combattant kete. Ki combattant nyonso te bisi basoda bino boko tanano te. Biso na tosala affrontement. Na bato ba yeko manese biso. Nde bokola pape bokatisi mbangu. Hein? Toza derrière le président. Zamba batela bino. Congo ezobonga bientôt. Je pense que président lobi gratuité à bana yango ba ezomonana. A suspendre ba frais tout. Frais nyonso suspendi jusqu'à nouvel ordre. Yo ko futa mbongo mama, yo so futa mbongo na l'état. Oh na classe, ya avance à na classe. Kende ko retirango. Masolo ezobonga bientôt pour Congo bonga. Nzamba batela ba Amérique, ba Congolais aux États-Unis, il y a Grande-Bretagne, il y a France, il y a partout, monde entier. Nzamba batela bino bisika bozali. Gouvernement ezobimba bientôt. C'est dans quelques heures, ce gouvernement bimi lundi prochain, ndeto kitisko masolo ya ndenga liboma kisalme banda main de la main Nzamba batela bino bisika bozali. Sans oublier maman nangai Angèle ici aux États-Unis, sans oublier ndeko nangai Samin Zita en Afrique du Sud, sans oublier Papi la Pape, ici aux Ali, sans oublier Papi Mbuyamba ici aux Ali, Eric la Pape ici aux Ali, binonyon suba Hollande nangai même na Poutine et pas Poutine. Ba Hollande na Australie. À Moscou. Na Moscou. Et pas Poutine à Moscou, bosika bozola nangai yokaso. Papa il dépêche ses aliti na Moscou. Il dépêche na Corée. Donc bazola nangai partout. Chine, hiho. Ming, Zamba batela bino numéro nangai, eza plus 243 97 047 45 58 plus 243 97 047 45 58. C'est mon numéro de WhatsApp. Ceux qui tombent boyer, tobengai, tokosolola, en désordre, j'ai dit et je vous remercie. Merci Mingi. Oui, Balandia Congo Live Télévision, pour ce qu'on a boké, bimon mboka yokason, na epenza tolobela ki sur actualité ya mboka na biso Congo, tokomi na suka. Merci na oza ki bona sima caméra Guy Botambela. Merci na bana Moscou nyonso na moni mama Eugénie Mafuta, Laure Ulus bambote na yo, Alvin Benzema de Moscou, papa bio. Famille Mobimba Bio, mon vieux Roger Louma, mon monnaie à présent Félix Antoine Tshisekedi, un tonton doux de caractère, mon vieux David Olito, Jean-Si bon mon papa social depuis États-Unis, Père Richard Makana, maman Wivine Sevolo depuis Lyon. Ngana bino soki nzamba zongi te to monani na mikolo ezali koya.